bombaté. Ndeko Kagame. Et là les sous ya bombaté. Ouais, les sous ya bombaté c'est connu de tous parce que bango banakala. Oui, non avant bazaki na bango kondimate bazaki ko lakisa net na miso batunet ke bango te bango. Noko. Fardeso ya biso. Hein? Au pays ba maintenant Minduki a salaire il y a 2 ans a commandé Minduki a tika odameka ba avantage. A juste salaire il y a 2 ans. Il y a une année. Ouais, une année au Tigalon. A juste salaire une année au Tigalon, il y a un avantage. A solo na premier ministre, na ba chef na ba chef ya ngezali. Oui, cartelé na nous ba batu mabe on fait Minduki na ba ngaka pena ngaka ba bucha ba tete là bombarder mais communauté internationale communauté communauté internationale émotion communauté mais il y a autre monde communauté c'est-à-dire aux communautés les canisiwana ya koloba déjà que loko la diplomatie makambozo simba nangote il faut tourner na bango na guerre. Comment vous trouvez c'est des intérêts de quelques individus, c'est quelques familles dans le monde qui dirigent le monde, qui croient que il y a des anonymes en Afrique dont la mort ne veut rien dire. La communauté comme Akapona Bango, communauté, aux communautés, aux communautés. En tout cas. Ah oui. Très arrêté. Alors, la communauté internationale n'existe pas. Mais c'est ça aussi. Mesdames, messieurs, nous vous disons merci de votre fidélité sur cette chaîne. Nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, comme vous le constatez. On est chez lui. Jean Goubal est avec nous. On va parler de beaucoup de choses et pour aujourd'hui on a choisi quand même de vous apporter les explications sur ces 2 titres que lui-même l'auteur-compositeur va pouvoir nous donner ses propres explications, c'est-à-dire on parlera de la chanson Boania, extrait de l'album Norme, et aussi Elou. 2 titres wanakaka yango nde artiste akomeka kolobela biso yango pe philosophe kaka akomeka kolobela biso en tant qu'un acteur politique aussi akolobela pe biso Boania na ye nini o ameka ko pesa biso na banzembo na ye. Papa Jean, bonjour. Bonjour Songanzila. Ouais, et ça aura toujours plaisir na biso mingi ndenge to laka ki bandeko balingaka yo bato peta musu balingaka te ba congolais partout dans le monde entier et que chaque fois to banda koyela bango banzembo mibale omeki ko expliquer et par la suite to l'équipe na actualité politique aussi ezali pe to koki ko pesa pe ba point de vue na biso en très peu de mots. Qu'est-ce que vous allez dire na ba ndeko na biso batala biso na pesi bango ka mbote naza pe na habitude ya bankolo aza na bino aza na biso oui aza na biso nyonso aza na posa nkolo mingi na mboko mingi Congo kola sala nyonso mais boni tango ekomi tour na biso ya kosala tozongiseka liso asala parce que to comprendre makambo ezoleka na wana kola sala tout atika ngwa bato mosusu bamona neti kola sa mokili mobimba nko mais biso yango oyo apesa nyonso tobenge lisusu kolo ya kosala yango tosengi ye nde oyo asala aya kozala na biso afungwa biso mayele mpo biso moko tosala. Voilà. Ah là, c'est déjà bon, ça commence bien. Vous comprenez déjà que ça déjà bien nkolo asala déjà nyonso. Et c'est salement. Toi na ngwawa. Mais biso toza na on dirait toi na miso to monati. To senga su nkolo yaka osala. Non. Olia osenga nkolo aya osala mais nkolo aya azana biso asunga biso. Poto yeba nini to koki osala pona Congo na biso moko. En tout cas, na bakisa. Oui, bakisa. Omoni Joseph à Israël. Tant à l'otaki bétoile 11. Na sanzana moye ogumba milayi. Sinkola sa kokisaki yango.
mais bande connaît baduye na ba faux boulot petit yo akomo boulé neti biso to ko gumba mela petit to bareka ba memi côté ba memaki ba bomi soki meme ba pakoli makila ba yo la sa père na bango ke les fantono ba dévorer ke na nyama mo ba tiki soki na libulu ba tika ki ba to ba ko lokota ye ba ke teke loko esclave ti ake kota na ndako Potifar na linga ba kombo po ba kombo linganaka Potifar far neti ya mwinda vraiment koko pota sikona kati ya Potifar Joseph a Potifar atie mwinda na kati ya ndako ya Potifar po mwasi ya Potifar akoluke makambo ya tali nkolo aboyi ekomi kenda na kasho po alingi aviolenga nzoka far wana sa potakia far epeli déjà ebandeli nyonso ya promesse na nzela pasi wana nyonso tu so oza moto na mosuni olembi yango na ndimaka Kongo eza mboka ya promesse toleka mpe na kati ya libulu na biso lokwa Joseph tango mwinde kopela po tokopota far parce que le Congo aza na nini babenga nini aza na vocation wana ya kopota far na Afrique et puis na monde oyo eza nzela tokoleka yango na ngana loba c'est-à-dire que na bo Joseph en tant que moto tango akoti na kati ya mbeba ozo tu wana tango mosusu pe na mosunabi kola mpe bandoto oyo yo anopesa ba dikoro bende pona nini yaki donc bida suko regretter kolo nani Ronaldinho te na tayi Ronaldinho pona ba dikoro mukonzi ba dikoro na mona lokwa Ronaldinho fenta kota bino bwa te kolo aza kolo tanga sa lobi asa lobaki akindaka ni malembe tia okoma na destination bongo. Voilà, neto baki tozana lelo to memeli bandeko o ba otala biso banzembo no mibale tokoki obandana elu na nzembo elu olinga lobela biso ni elu eza d'abord na komango na nini. OK. Elu na kati na komango na ba 76 nde inspiration nzembo na 76 mais évoluer na ngai ndenge nazo évoluer mais obimisa on a 2000 na album Azola. OK, on va s'amuser. Oui. Et puis na 2005 nazo ça on a bombe anatomique na album bombe anatomique meloni nazo bana elu eza histoire ya fidélité à mitema ya mobali na mwasi mobali azo rassurer mwasi ke nalinga yo na bolingo ya solo bolingo ya nzambe yango na kati na kumisi elu na biya yo kitoko ya nzoto ya minzoto likolo oyo ya motema ya Santa Maria onse napesi longoni ya na nzambe mpe na mama abuta yo epi na bibo moyebo ngai bui eza molili solo soki ngai nazangi yango le moko na kolenga tozongi na Potifar eloko eza nango yebi na yo botala na miso boyebi ke étincelle wana ya love ezali mais yango na kolenga lenga voilà wana eza résumé nango po elu eza nango ka na yembi mwasi mais à travers kitoko na ye na kumisi nkolo pe na féliciter maman abuta ye bongo siko question moko na talaka un peu différence c'est-à-dire na ba texte na yo na ba tumsusu eza que vous chantez la femme mais avec valeur au pesier honneur moko oyo azo mérité tandis que chez les autres bayembi pe mwasi bayembi pe bolingo mais on dirait mwasi moko excusez-moi le terme nesi mwasi moko ya chel
Neti bazo simplifié bongo. Quelle différence y a-t-il entre ce que vous faites et ce que les autres, peut-être d'autres paroliers, bakoka kosala te oyo sala? Likambo na zongela ngo mingi. Eza question d'éducation, question d'instruction. Nazana ba base ya éthique na éducation, nazana ba base ya éthique na instruction. Et ce qui philosophie nangai moi côté na cause na mibenga moi spécialiste ezara éthique. Et cette éthique dont je parle na niveau philosophique, eza une éthique globale, une éthique environnementale responsable. C'est quoi l'environnement? Mais c'est toute la biosphère. Singa zinga nanga inoso. Ce qui est l'autre comme on peut ça respect. Na musele kete. Donc on peut ça respect. Na nzoi, na fourmi. Boni boni to peut ça respecter na moninga moto pour les éthique eza bongo. Respecter l'environnement, respecter la biosphère. Kolo na tongi c'est là que matondo to botondi po alekisinga nzela oyo e bani ko forger nga na éthique ba plan na ke ekutana ka nango na liboso kuna mais bani forger nga nango na palais. C'est-à-dire que vu éducation na zanango, vu instruction na zanango, vu que na koli na ndako esika na zana ba sœur 5 nazaki na frère moko vienanga akenda. J'ai beaucoup de respect na ba sœur nangai, beaucoup de respect na maman, na ba tantine nangai surtout, beaucoup de respect na madame. Moi nangai liboso aza mwasi. Ce respect là ne me permet pas yako bato basala dessin yako caricaturer moi si caricaturer moi si ouais. Que vous voyez image kaka. Il y a une femme objet de plaisir, de chair. Une femme namona ke moninga moto. C'est-à-dire l'être humain oyo nzambe akeli na l'homme na la femme. Na mukanda baba l'homme et la femme, il les créa. Il les créa à son image, il les créa à sa ressemblance. C'est-à-dire ce qui les chinois va fabriquer moi na popi c'est ka ko kene ça la bilengi. Azam moi si mototi. Azam moi si eloko. Azam moi si eloko pour la masturbation. Mais la femme n'est pas une chose pour la masturbation. La femme c'est un être complémentaire à l'homme. La femme elle est la sœur, elle est la mère, elle est la tantine. Mais par respect pour Nankolo ya Kelai. Yangwa Nakoiko Kendako. Ça serait péché contre le moi intérieur, le moi total, le moi global. Ça serait péché contre moi que de caricaturer une femme, de la chanter comme une chose pour le plaisir de la chair. Voilà. Vous avez chanté, dans la chanson, vous avez parlé de la fidélité. Est-ce que Jean Gouba lui-même, c'est un homme fidèle? Fidélité à TV Zalaka est. Mutumoko takolo bana TV tekanga na infidèle. La TV fidélité est. Menangaka Julio Nanze mon fidèle. Alors fidèle à notre amour, je suis toujours fidèle.
Malgré ses joies, malgré ses nouvelles, etc. Fidèle, je suis toujours fidèle, malgré ces joies nouvelles que je connais parfois, ces aventures. On comprend? Ah oui, des tranchons les cas. Attila, hein, Ola Attila, maman pasteur depuis l'Afrique du Sud, je sais que tu es en train de nous suivre. Nous te saluons ensemble, na papa. Et pourquoi pas na bandeko nyo surtout baota la biso. Est-ce que vous avez connaissance moko ya musique na niveau moko même bandeko no belé ba monsieur balobaka mais ce monsieur là il est bourré de talent. Yo moko mieba que vous avez na boyebi mi ya mindule likambo na lubango. Moi na ya éléphant ako mikumisa te po aleki bulldog na costaud. Éléphant à cause d'un bébé, mais ça l'équipe bulldog na costaud. Qu'est-ce que ça va commisser au Kansake? Vous avez un bulldog ya munini, vous avez un éléphant à pède. Montana a tendance à côté à Kinda. Na lingina koma. Na mi pesi éléphant wana exemple ce qui na parabole de talent kola baka. Bagosenga mingi nao bapesaki mingi nde bakoko botula nao bapesaki muke bungu abakisi te. Nous sommes obligés ya kobakisa nzebi likolo ya talent kolo apesa biso parce que le talent seul ne suffit pas. Et la parabole de talent yebisa biso te bakaboli batalenta oyo azwaki mwa mingi abi maestro azamwa mystique atikana fructifier. Era fructifier ye okuta wazali na muka fructifier ta kunda. Abaki yango apesi na oya fructifiaka. Eza même histoire tokomo mona na musique na biso. Le Congo de la musique a comme okenda ko donke Côte d'Ivoire. Le Congo de la musique a comme okenda ko donke Nigeria. Mais musique baki na kubetela ka ba ivoirien wana soubassement nango merizo machine akauka tak 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 ya wana ngalo kwa kanza po makambo batu baki luka lelo abeta ngo bana kala, c'est-à-dire ndombolo ya mayele ebele na ndombolo msa mayele mke mais ndombolo ya mayele mke za ndombolo biso saka po sala eloko nona mayele ebele mais yo pe foza yo moko luka mayele yango ti. Na pesi exemple ya éléphant ya bébé aleki bulldog na costaud. Soki yo kanisi kozano costaud po na ki éléphant oleki bulldog tango okoma na mboka éléphant ba kamo yo ta pygmé éléphant yo to comprendre te ndenge moko na ki musicien na biso lero zomi komisa tala keba des fois te na danzi lero okoma na mokili ba musicien ba komo kama o mutango ba komisa kuna yeyo kolo ya na bikola ya fungola biso miso po biso moko to koma ko sala au lieu que tous les gars les sous. Ça dit beaucoup. Bandeko ba la biso à travers le monde entier, tous ali na philosophe na biso. Il faut tous ana lokumu ya kozala na ba artiste ya boina mboka na biso, ya kozala na batoma ele lolenge na bango parce que nanzela ya loyembo na ye nanzela ya texte nae tozo comprendre peu la réalité belé à Mokili. C'est vrai, il y a beaucoup de musique qui se joue dans Congo Nabiso, mais on sait très bien lorsque vous prenez Jean Goubal au Bandi Koyoka, vous allez comprendre que ezali dimension mususu. Une musique qui vous écoutez et par la suite peut idée ni no kokyo sala tamsu na likamunayo et par là j'en profite pour na opesa kakiakewa mbote na bi mingi otalaka tranche oyo akewa kaki. Donc ça fait du bien. Alors, objectif d'abord
ya kobeta musique to ya kokoma nzembo ezalaka nini? Ezalaka kaka ta mosusu mpona yembela mutu nazwa likonda to ezalaka pe na souci na motema olobi que non, c'est certainement je vais nazwa mwa likonda, mais en retour batu oyo pe bayokaka mwa loyembo wana bazwa pe ata un plus moko ya mwa nzebi kaka ata ya moke. Objectif ya kokoma nzembo ngai te mutu naza na ngonga moko, mutu na mutu aza na objectif na ye par rapport ya passif na ye, par rapport ya bagage na aza na yango na ko répondre na place ya bato nyonso te. Le ngai na bando okoma banzembo nayebaki te ke naza destiné na kokomaka banzembo ya forme wana. Na koma ale mosusu na oyo ka nzembo na ngambo na bi ziyango nzembo ngambo na komi yango tueza maluba bato nkolo a déficit ngana lubango. C'est pour cela que omele rozoluba na osika parce que lero binanga yoza mutamayele mokili foto za nesenga uzana batamayele nazongi na likamuna ebisaki yo soko za mwana elifa kokazate ke lokolo eleki bulidogi na costo oza costo tango ozoloba na nga oza mutamayele, c'est-à-dire obakisa ngai nyongo bato baolanda biso bayoki ta babenga ajo wana mutamayele siko yo moko balobi bongo soko bande omikumisa po bakumisi elefanto aleki bulu dogu ya koko na munene seke osuki na nzela mutu na moto fa yeba nyongo oyo eza na kati ya maloba baolobaka na ye. Donc nazongi na nzela question objectif na ngai okoma nzembo eza ntango mosusu kopota fa na kati ya société na ngai po société na ngai Kongo ezopesa ngai pasi mingi tobandi koloba boye kolo asasala nyonso atia awa so ozongi na histoire ya mokili okende kuta ntango mosusu eza na eloko moko te esama na mokili bongo etombwami euta awa te. Soko bandi kozonga na mokili okoyoka ke baliye biso losi di shango euta na Kongo ezeka mathématique ebandelaki so bando zonga simuoka o bakomo mituna so Adam et Eve bakreama koto te mena ba histoire oto ana ngo ya sikawa okoka ke bombe ya Hiroshima na Nagasaki uranium euta na Congo na Chinkolobo. L'émission elekaki na tunaki ndeni ni babilo Congo oyoka o King Kong. Ba King Kong basali filme na ba américain mais King Kong ba makaku na biso ya koto. Entre ta Kong et tikali Congo te. Po Congo na biso za na ka za na sete. Ya sete. Po na biso na Congo se ezate malgré bato ba komo koma chilumba na se. Quand on va chilumba ya latin. Tout ça bata latin te. Tout ça chi c'est dit TSHI. Ah si c'est dit voilà. Alors King roi Kong Congo. Le roi Congo. C'est pas ce biso toi na posa ko luka ko mi baté. Ya na pesa ka respect mingi na bandeko na ngai uka ba historien ba bukula kandai well ba nani bukula ka Jean Kombo et soka moninga na vu que Kombo qui m'a fâché papa na ngai ya historien kuna na ipeni père na ngapira ko na bandeko lokwa ba Didier Mumingi bato bakena okundolela biso bobiso na histoire ata pe ndeko
Je connais le Congo. Thomas Louaka. Thomas Louaka. Tout ça pour ça bata bongo pour nous on s'abisso na identité. Na biso. Aze bon moto bandaka kuna na le connaître toi-même. Ce qui te miyebi to yeba ko kozala Congo tozali. Now this kind of Bama comme belé mbala moko mais po ezaka. Non, on y va, oui. Et ya tout le monde y. Sikoli kamba Rwanda yé ngana mutu so Rwanda yeba ke biso armée ya Congo ndeke ndako sikola ye n'est pas allemand nde asaka o azo sa te po ayebi ke oyo kuta Lyon alali yo komo ningisa ka yeboye okanzi tama la muka au coca. La question de l'ipséité, l'identité propre. Mais au Congo, tout ce comme Yéba. King Congo, le roi Congo. Mais le philosophe Kalanaba qui Congo Fouzi, Confucius, pour ma Congo, la terme tout bien changer, ma Congo et comme ma Confucius, Aza Congo Fouzi. Car Congo, le Congo, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il y a Congo. Tilelo, le coltan, dans le cobalt, et ça Congo kaka. Boni Congo a coupé ça quand il est dans le monde entier, sauf na banana yé. Banana ango oba tanga Congo en Zambie chaque jour. Mais nzoka yé mon Zambie abi ko tanga Congo en Zambie pamba te. C'est que biso tanga ke na pamba po tout zokaba. Et tout le monde, alors photo, tout le monde revoir. Ah, tout revisiter et tangelo tout tangela en coulou. Quand on a tam suto, on a bien noté. Pour moi, pour tanga moko ya nenge moko. Na uta usulana ndekunanga moko. Azape motei mosakoli na makamankolo. Na tunye me. Et si quand mbeba ezo kota tala biso congolais to sambela mingi mais mingi yango to ko senga na mokonzi za biloko ya nzoto ye mokonzi abi soko olingi nzoto noko leka ngai oza digne na ngai te okepa mokonzi alobi no bongo déjà te mokonzi pesa ngai mosala pesa ngai voyage pesa ngai mais boni basenga abwanya lokwa Salomon asenga bwanya na nkolo kola apesi lokwa matabisi toana sujet à tina te toana sujet à tina te mais nina expliquer le kamona loba na nzembo à tina te nabi bato bakipa wolo ntina kaka na biebi kongengaka matabisi kasi mai toko melempe matoko benda ofele ntina te molimo na pesa exemple na be okomi na coin okuti mera oteka nguba obi mama pesa matabisi alo banoni kamwa papa matabisi bapesaka soko sosombi yo sombi te osenganga matabisi yango na bina tina te bato bakipa wolo ntina kaka na biebi kongengaka matabisi kasi mai toko mela mpe matoko benda ufele ntina te molimo yo somona moto atuni pri ya mai na mai ya nzambe ya régie des autres ya régie des autres ngo peta mosusu ya na mo amibe na kaka Maya source. Mpema mai kudu ezaka air moko pema tito solano botoko pema. Mais to kipango te. Tozana poza gaga o ay muntu chenet muna kifuna zwangu. Kozongo neni. Siko biso na catholique to ekola luka na ino bokonzi bwa likolo bisusu bisonde bozwi biango sima nini bazwaka sima
On a voyage, matabisi, on a matabisi. Mais Luka naino, somba naino. Bongo bisusu binso nde pour que bien aussi matabisi. Mais kasi papa Jean, au monde a été que kakabate ipende mtu batsa n'a pas confusion parce que dans la plupart des églises les lots qui ozo le kabande ko ba la biso na bi que tout autour na bango pe église ezali au monde seulement église bazo kuma soko za na posa voyage, oza na posa libala, oza na posa boyaka. Mais lorsque vous appelez les gens à venir à l'église pour na kozwa libala, pour na kozwa mobembo, pour na kozwa je ne sais pas moi musala. Les jours où il va voyager, est-ce que Moutou Bongo elle aura encore le temps et à quoi parce que c'est fini. Bon, question nous les mon nene. Tout banana on a motei. OK. Nani alobi que moto a kotanga kombo a Christ. Atindami na Christ pour atia yi. Bon, kuna ya no réalité parce que baloba na biso déjà et ya no ezali. Ne baloba na biso. Okoyeba nzete avocat na mbuma na ngo. Ne touchez pas au hein. Okoyeba avocat, avocatier na mbuma na ngo. Et ya no ezali. Boyebi koloba ke manoko e uta boyele kakate boni makambo ya mike boko ko susula ngo te. Boni musali oyo. Mbuma neza il y a bolingo te, il y a tempérance te, il y a bienveillance te. Boni musali yoyo, boke na koyekola ke pana yi. Poni no ke na koluka lipa na garage ya Mazda. Incompatibilité. C'est-à-dire bozana miso boko mona te, bozana matoi boko kate. Yango pesa nga pasi. Yé moko Christ avant di penana ba yanke akomi na lera ebisa bango oyo nzoto na ngai bodami paini vini mais ebisi bango ngana ki bino bokinda bobima te bokende oteya. Il faut n'atteindre la bino, mourir moins qu'au kamba bino na vérité. Mutonangayi. Est-ce des années université et kokaina kovana na Christ? Non, mon côté. C'est-à-dire, tu écoutes la vérité de la bouche de la vérité elle-même. Tu appliques la vérité de la source. Avec la source à la source. OK. Et là, nous, ma mis ce biminga, ils ont azarté. Voilà. Ils ont makamba Congo, ils ont sonné le bango. Ata pour ça, les atements na bando automatisme. Nana yebisi yo que motonio so azotea atindami. Ba yebisa kabiso bongo. Na lobaka exemple ya Harvard, ça ba classe nous na Harvard, ça dit tridoc ya Harvard. Oye na ICC to UPC yo ta camarade no pesa na camarade no pesa cours na UPC to na UCC yo za tridoc ya Harvard oyo tala ya kutsope na cours zolanda ningo zolanda pe oyo gelenga pesa cours hôtel mo bano pesa jour en peu les 30 faut ba kata chicon ba prof ba pesa ta makambo yebisi bana etali bango te matière te eza bien mais bango bazwi kaka mais yo bayebi yo te en retour baopesa bayebi yo te oza envoyé te ya UCC to ya UPC. Observez la nature, vous comprendrez les choses de l'esprit. Combien de fois Mukolo Masolo a oloba bongo? Combien de fois? Ce qui est la nature, c'est que l'esprit peut Alors, par là, vous nous demandez quand même d'être vigilant, surtout surtout que les temps sont mauvais. Ouais, donc c'est quelque chose de bon. Alors, nous entamons la deuxième partie, mais avant d'y entamer, tout le paix actualité. Ah, ok. Tant aux aïeux qui commandent un état d'esprit nous et des cas observation
Observation en nature rare. Il y a Congo. Nous avons fait au moment quand Abouania za kala penza te. Mais na yebi sous période T. Mais zaga ba période ya ba sapeur na batuminene. Na pesi motema na koluka bwanya mpe mayele na mokilingai na kamwe. Na moni lolendo ndenge ekongala. Ososolita okokanisa yango bwanya. Na luki mpo na manyola nini yango koyeba. Nini yango kozanga koyeba. Na moni bobola likona ngomba pe na moni nkita emelama uti akate. Est-ce faut na expliquer. Na pesi motema na koluka bwanya mpe mayele na mokilingai na kamwe. Na moni lolendo ndenge ekongala. Na ndolo ba makamona ndeko na bina soleki na yi. Na mituneski apôtre Paul soko azaki lelo. Alinga saka ba pancarte ndé na mona ba pasteur. Venez un festival de miracles. Pour exemple, apôtre Paul bazui pani ya boîte problème à boîte ba yena mboka moko bateau. Ba yena mboka moko ba komo yoto lati. Nyoka. Bimi soki na ni aye kanga na musape ya beti eboyi. Bateau bazaki wana babi oyo. C'est que papa na bateau ane bando landa muta mitifiye ukalata zo bamba mazo daye. Ba mona bena Paul route dongi. Kuna te bazeli bamba marien. Bafuga meli babi sir moza nzambe asi ba hotelema na zam voyager le kwa bino na nzambe te na zui polo wana na zongisi lelo na kisasa na ba passer ndi na mona ka bango bonyoka zio bato ba festival de miracles puis miracle yeite oya lobi eloko te bato ba moni miracle triqué oyebi ke ce qui Paul azaki lelo l'église était yami. Maintenant moi je peux Paul azali. Mais miso et monadi. Ya kisasa e moniti. Po bobola ezali kona ngomba. Na moni bobola ali kona ngomba pe na moni nkita emelama uti akate. Parce que biso ta ka sap. Bana kini bana braza des fois te bana mukili banda na esamati. Nini eteni elamba comme nango yoji dona mutafini ke lambo te kapo ezala kombo yoji ba bien na biso ba bajo style ba ngele katai ba kotonga koleko te aux assure kwa na boumbu na mituni nini yango koyeba nini kozanga koyeba na moni bobola likona ngomba. On appelle ce exemple. Non, allez-y, exprimez-vous. Ah, je vois un exemple, il y a Bastard Nabiso. Ok. Je vois ce qu'on y a loko akanza. Na moni bobola li kolo na ngomba. Otali ngomba bobateli yo star. Mais otali boloko akanza atamna na di papa ya musuna bata. Pe na moni mkita emela monti akate. C'est ça le Congo. On brandit le vide, le néant. On néglige la plénitude. Ah, logo a limbisanga ipe nazana par exemple mosusu teme bio kombo ya kambangu na munoko. Et pour batabongo saka ipasi. Ah, j'ai un commissaire pe mine. Mais des gens vrais. Des gens corrects. Et là, tu bateau, déficit bango gloire, il y a des fois, c'est-à-dire. Abimi loko ayin. Na moni bobola liko na ngomba pe na moni kita. Et le Congo c'est la place indiquée pour mon abiloko bongo. Alors faut ça kana miso mona. C'est comme ndenge monsieur. Na pesi exemple pour Nathalie Susu Nicolas Ngomba. Na moni kala na mona ki bafinga Mosengo. Na moni bata politique ba kotsi Mosengo na Nathalie motango ba ofinga la Mosengo nga vitala. Na moni bobola liko na ngomba. Pe na moni nkita emelama. Ba ko finga nkita.
C'est ça le Congo. L'endroit où du paradoxe. C'est-à-dire que la réalité, l'idéal, bah, Nzambe. Siko, c'est quoi maintenant le problème du Congo pour tout bimana makambwana tout banda komona valeur yangoyo anti-valeur yango parce que toi on dit toi na confusion. C'est comme ndenge mission zo le kaboye makambo to sola eza e malamu mingi ya malonga pe na kibomoto ya moto. Mais les gens préfèrent Kolanda un tel on a finga qui un tel on a divorcé na un tel basali bona. Les gens préfèrent au moins suivre ça. Dommage na bango yango. C'est ça ndia na bango. Mais il faut pas y que et au même on a dommage. Dommage et même on a dommage. Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on dit qu'on lit à Ndia et à salité, il y a un mot comme commis salité. Vérité a bien, le kouta a bien dit vérité, yuman po a koloba mingi vérité avant ninkimia. Nzelo ya kufa bisengo bato meke kasiba na papa ba yebi lolenge na ye. C'est-à-dire que quand on a dit le kouta a bien dit vérité yuma. On peut avoir mingi vérité avant da kimia. Le kouta a bien dit vérité yuma. Biso bengara moto normal to bengaka yuma. Wana na norme. Pour faire quoi? Apesi biso duma. Ah. Lolendo a kosi yende solo. Wana yanoni nzete ambile koko botangu bate. Oui beza na batu mususu. Bokpeli makambo nzira moko bando samba. Abando beta monoko bo te. On a juge à sage. Aïe Bokenda, yo motozana to. Bokenda. Mais Salomon salanguti. Basi wana ba yo wele la mwana. Oh ngai, aza so bongo kasi tokabula e so juge Salomon azaki sage abi kamata mwana opesa mama oyo. Po ali bakabula e alingi akufa. C'est comme ça que ça se passe. Donc, a été. Parce que sur la c'est comme ça que ça se passe. Voilà, mesdames, messieurs, nous poursuivons toujours cet entretien. Et par rapport à l'actualité aussi politique, tout le monde Mokondjambo Kanabiso na Royaume-Uni, à Zoso Anaba Bandego Nabiso, compatriotes Nabiso Bazali Libanda Kuna, Bazoso Alikambo ya agresseur, bateau Bazali ko agressé RDC. Tongo me dit pourquoi bandeko na biso ba Rwandais eza so eloko ya bombate ndeko Kagame eza li susu ya bombate ouais eza so ya bombate c'est connu de tous parce que ba ngo bana kala oui non avant bazaki na bango kondimate bazaki ko lakisa net na miso ba net ke bango te bango biso stratégie na bango eza lokuta o dame koto o bimamwa na mawa koto kasi na mona ki image mo batine nga bango nyonso bashibiso ba nyamurenge kaka neti bisoto za ba kongore bongo sikoto potika bisoto tambra na barabara ngabi oka na bible za batumo balingo ko wele lekolo mo ba ebisi ba bolo bakasi tikota bolo ba do ele examino ke bisoto bana ba RT bisoto na barabara na biso to le kana barabara tala biloko na biblie ezali bato na yebite frama na yebite. Alors, les canisiens déjà que local la diplomatie il faut que nous ayons la guerre. Comment vous trouvez Nazilango, sommes salaire à 2 ans à commander Minduki, à tirer avantage. À juste salaire à 2 ans. Il y a une année. Ouais, une année au Tigalon. A juste salaire une année au Tigalon, il y a un avantage. A solo na premier ministre, na ba chef na ba chef ya parlement. Banka bango. Ba sangisi salaire na bango ya année. Ba sangisi. Ba commander ba arme. Parce que bango yo so bandima. Ba msupe ba koboya na bango. Mais c'est ça la question andako. C'est ça la question de la maison.
la protection de notre maison commune. Mais lui aussi va se poser des questions, mais quand je fais ça, qu'est-ce que je vais gagner après? Mais tu gagnes l'intégrité de ton territoire. Tout gain n'est pas que pécunier. Il y a un gain où ils ont en tout cas, bien en nature ou bien en argent, monsieur c'est un service, monsieur c'est un résultat. Non, faire des eaux, il y a faire des eaux, il y a bisous. On peut se voir maintenant, nous qui nous allons. Oui, car c'est le maintenant nous Batuwa mabe on fait si nous qui nous allons caténer, on va faire boucha, tête là où bombarder kuna na Rwanda. Toke vanda kuna tobi bo to linto tala ka ba agresseur na biso ne ba wa sala biso to rendre bangwangu toke vanda ka na Rwanda kuna tobi to sécuriser Congo ngape na posa na ngeza wana. Mais c'est ça aussi, mais obi ke sema pe n'époque Mobutu tamusupe yango ngape na posa na ngeza kake tamusu yango ndepe ki bazana na kana ebite soki n'époque na ngeza laka bino ba konzi boko ka ngai posa na ngeza zaka to tikina bangwa to kotikuna to mo yabwe to kabwani kuna to salbu monsieur atali o bana kati monsieur atali o bana kati ya côté na biso mais communauté internationale ba olinga quelle communauté eza raté communauté internationale ba olinga te on a mis une émotion nyoso communauté eza raté mais il y a autre monde à base comme communauté c'est-à-dire aux communautés. La communauté comme à Capona Bango, à Okomaneta, communauté, aux communautés, aux communautés. En tout cas, ah oui. Alors, la communauté internationale n'existe pas. Okay. C'est des intérêts de quelques individus, c'est quelques familles dans le monde qui dirigent le monde, qui croient que il y a des anonymes en Afrique dont la mort ne veut rien dire. On a l'inconscient cadet. On a le Covid. L'inconscient cadet a incendié la maison parce qu'en écoutant que sa raison, il a l'inconscient cadet a incendié la maison parce qu'en écoutant que sa raison, il a science ou barbarie dans la science, violence et silence ou violence en silence. D'ailleurs, que vaut la mort de quelques anonymes après tout? L'inconscient cadet n'avait Mondele. Parce que Mondele a zané du moins à Soukana Batobakilama. Il y a moto na mokili. Il y a kanisika lorsque la maison commune va brûler, il y a un petit cas là. Ce qui est faux, c'est un manque. L'Afrique n'a jamais fait partie de l'histoire. Or, l'histoire de l'humanité a commencé ici. Le berceau de l'humanité. Science ou barbarie dans la science. Violence et silence ou violence en silence. Il a stoppé la croissance démographique par des moyens qu'il juge pacifiques. Là, il y a corona pour stopper la croissance démographique. Et ce moyen-là, il dit que c'est un moyen pacifique. Ils sont en train de chercher d'autres moyens pour causer encore beaucoup plus de morts. Et ça viendra. Mon colote au côté de Rwanda pour sécuriser. Ça viendra. Comment ça est le côté? Et ça va venir, nous l'espérons très bien, Et maintenant, nomination au sein de l'armée, Nabissonné, changement, généraux, tout le monde déjà. Et très sincère félicitations, j'en profite devant cette caméra. Féliciter mon général John Chibangu, donc mes très sincères félicitations, Tozapena Mokonzi Chiwewe. Général Chiwewe, chef d'état-major général. Nommé John Chibangu. Oui, John Chibangu, oui, Azali général il y a 21e. Mon général, région militaire. Tout fêté. Ah oui. Donc, et Zapena Bongo, les changements,
Et ça, on s'est armé parce que tout le monde a même les lots, Moi, personnellement, je John Chibang, quelqu'un que je connais. Motoyo. Makambo ya kokoti saka ba Rwanda na armée na biso révolta eba na kala na kanso yebi. Na yebi ba soda na biso au pena qui baza intègre ba ko défendre intégrité. Tango président na bino akala ba no kokoti sa bande ko na armée na biso. Il y a des soldats ba no kamabe. Ba ko parce que zaki danger pour la République voilà. Non, zaki danger te ay cop na. Oui, justement, mais avec côté biso en danger, les lots il ne plus, mais biso Congo n'est toujours souffrir parce que bateau n'a déjà pas commis officier supérieur. Non, biso ba boygo ni boche ba en pension, noko. Ah mais ceux qui ont âge et n'a aucune passion. Bozo respecter. Les hommes makamba ko komba armée ko sokola ngo. Ko ça recensement na identification. Na nazana ni sokoza ya biso te. Soit des ongles pas nabino, soit des pas nabiso de tio pension petit là. Est-ce que vous allez accepter? Il faut na saluer pe bande unangai misa tutuzai na banguna groupe moko ya chased. OK. Kuna na collège de hautes études de stratégie et de défense. OK. Na groupe nabiso misa to ba Mati hein. Ba tombe le banc. OK. Félicitations mes chers collègues ya chased. Voilà, kola pambola bino. Mais on a besoin des gens oyo toyebi bango bien. Oba obunda pona mboka pe bana mboka. N'a pas besoin ya bateau. On dirait magie, abotami la magie. Abotami la magie, akoli la magie. Sans source. Bozo e ba été. Basé belé bato bo. Deux ans de bateau soko zungi ba yebiso ye abano bundamimi awa. Masano nani batangeli okombo. Abano ya olia awa. Abano vanda mingi kuna na sanze. Ye école primaire ne asalango. Place ku toujours abotama nani koko na lobaka boy. Bazali. Tu okuta na kana batumoko. Ote Coroner Carrara, ndeni coroner, donc ba coroner, ba tobo ba tunde belé na armée. Et ça la moi passe mingi. Mais c'est ça l'œuvre muto bogomo benga ya kozonga, tu pas toni sasu. Na kamwaka. Oyebi Hitler azwa soso. Alongoli masala nyonso tout. Ayeb sabasoda netande basaka nyama. Azu so longoli masala nyonso tout. Abwaki kuna azu siko so insenge so ni na komo bwaki soso hollandais soso. C'est ça qu'on est en train de faire du Congolais. Donc longoli masala na moto longoli masala comme peso tsenge okomo hollandais soso. Kapona ntsenge sinon okufa. Ana baki nkolo yaka fungola biso miso to mona. Toyeba nini tokoki osala. Fungola miso to mona nkolo. Parce que nous devons agir par nous et na nguya na yo. Voilà, c'était un plaisir de pouvoir partager ces moments avec vous, surtout Boza partout. Botali Bisso, Naïbité Papa Jean, nous sommes arrivés à la fin d'un entretien à Bisso Alelo. En très peu de mots, peut-être qu'on récapitule mon mouké na makambo tamso. Il fallait na pesape Ola Atila na oga ko pesape. Ah oui, maman Ola Atila, donc d'ailleurs Naïbisa ke na binazo sala elong mo na Papa Jean lobi na ozelango parce qu'il y a tel rappel. Na pesi ombote mingi mama. Que dois-je dire? Ce qui n'a pas la terre, makamna luba kaka. Fimbo atata, ils ont un peu à ini moana. Fimbo atata, ils ont redresser moana. En fait, je ne suis pas méchant, mais je suis un peu malheureux de voir mon peuple ne pas se connaître, de voir mon peuple aller s'agglutiner ou se regrouper derrière ces bourreaux. C'est ce qui me fait très mal. Mais ces mêmes bourreaux là, s'ils viennent s'ils viennent amicalement, s'ils viennent fraternellement, toyamba bango, mais bango. Bana germe wanate dans leur cœur. Ils ont le germe du mal.
ata tobindeni baya na sembo baya na boboto bakoya na boboto jamais ezalo lenge na bango. Ils n'ont pas ce germe de l'amour, du bien dans leur cœur. Ils ont le germe du mal. Ils sont menteurs, fourbes. Mais au-delà, il y a wana mbebe epesaka kanda. Mabe epesaka kanda mingi. Mais likuna ngo nazaka mutu mabe te, je vous aime. Merci beaucoup. On vous retrouve à très bientôt, surtout avec un autre thème que nous allons choisir pour Nabino. Parce que tranche oyo to créant juste pour nous permettre koyoka na ndenge sengeli loyembo ya mona mboka Jean Balkalala. Peut-être na nenga yemba pour comprendre raté, mais peut-être na nenga d'explication. Cela pourra vous permettre à bien comprendre ces messages dans différentes chansons oyo a Pesabiso na op a Pesabiso parce que il est en train de travailler. Si vous avez aimé tout ce qui s'est passé ici, disons